Kolala kolamuka, Dieu est capable. Nzambe est capable. Nzambe est capable. Soki nkolo la musio na tongo parce que aza capable ya kopesa pema ya kolamusa mutu akufi ya kotombola mutu ya konetola ya kobikisa yo pesa ye merci parce que nzambe na biso aza capable. En passant, Sœur José tosololaki lobi, Sœur José à Canada benganga parce que numéro na yo ils ont mis ma numéro à Suisse. Soko zo kanga Sœur José ou benga inga lobi pour un problème à prière na bonde la ki pour na yo rappeler na numéro nanga to solo la mena komeli yo na ba message na pesi yo kombo mais benganga nzamba za capable à kobikisa yo soki oza na kondima. Ndeko na biso Mardoché azoimba nkolo aza capable azalite eloko moko te eleki nzambe na makasi kosomba motoka koya poto kosomba bandako kobala kobota kozwa mbongo eleki nzambe na makasi te eloko moko te koki kobeta tolo liboso na nzambe exact. Sarah a commencé na âge à ménopause x2 mais à Botaki, c'est-à-dire Alexa qui 45 ans mais à Botaki pour le beau qu'on a besoin de colombe tourner. Ils ont abattu na sida, deux cancer, sida, diabète et les nzambe na makasite. Ça na ko ni manzamba ko bato. Donc on a un petit matin un message. Merci Nenge Bozo pesanga confiance. Merci Nenge Bozo benga. Na kamwa kina frère moko ya Béninois a uta na Gabon. Abenga kinga azosenga lisalisi na kobenga yelobi comme ça beaucoup en contact na ba oyo ba ko salisa ba salisa parce que la messa na ngai ba appel ya détresse zo ebele mais loboko eza moko charge de kebele. Félicitations à bato nyonso bazo contribuer na kopesa misolo na bango na koyele babola. Merci na bato nyonso surtout ba bengi ser oyo ya Maroc pour na koyede nzambe abosa na ba oya ite. Que Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te donner ce que tu as cherché durant des années. Et je voudrais que ce matin, tu puisses recevoir tout ce que tu avais demandé par la grâce de Dieu. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si c'est des papiers, tu recevras une lettre pour te confirmer que tu as été reconnu, tu as été papier. Si c'est le visa de ta femme ou de ton mari, de tes enfants, que le Seigneur touche l'officier de l'immigration qui siège pour ces dossiers, puisse vous donner les feux verts pour que vous puissiez être réunis avec votre famille. Que la main du Tout-Puissant, la main de l'Éternel Dieu puisse guérir tout et chacun, puisse donner des solutions à nos frères et sœurs, ceux qui sont dans les hôpitaux soient guéris, ceux qui sont dans des prisons en route pour les refoulements. Je stoppe tous ces mouvements-là, que ce refoulement soit stoppé et que vous rentriez chez vous au nom de Jésus-Christ. Alors, Basango ya Congo, Nanda Kunabino, to petit déjeuner ya lelo, Tozo Bandango na Koseka,
tokoki kolekisa yango te soki tolobi na makambo oyo elekaki lobi te. Bien que na ngonga oyo ne mwana nsemi abomisi bato lisusu ebele budu ya Congo pona makambo ya baposte abomisi bandeko ne mingi. Alors tokamwe pe moto alobi ya mongala ali moshwaili ali moluba akende kokota na groupe ya budu ya Congo. Bundu ya Congo elakisi groupe ya ba Congo. Alors groupe wana ezali secte ya ba Congo kaka. Yo moluba, yo mupende, muyanzi, yo mushwaili, yo mongo, mongala, yo moto ya Kivu, ya Kisangani, ya Maniema, ya Katanga, okokota na groupe wana ndeni. Mon peuple périt par manque de connaissances. Groupe nous sommes ba bundu dia Congo, ezali déjà secte où ils ont regroupé ba Congo. Ils ont regroupé ba Congo. Yo oza Congo te kota kuna ndeni. Alors félicitations na ba Léopard na biso. Tout le monde était lobby vraiment zaki malamu pour ba pinir Eden Kodjo pe ba salingala moyibe ezali sukate pona Adebayor na Togo ont été symbolisés par les léopards. Adebayor boyebi que partout à l'écart a bebisa makolo ya bateau ba joueur lokola a bebisa ba carrière na bango ba Thierry Henry, Vavan Persie, Chabani Nonda Boakela kisi ya police makolo pe ba congolais na biso bazwaki revanche na kubeta bango fimbu po ete Adebayor azali bongo mutu ya misala mabe. Alors Claude Leroy azaka entraîneur à Léopard to bengani na Léopard a commis Claude le Prince pe lobi lokola to eliminaki toko bazoni na ndako to PCSco combo to kitisie na niveau ya Claude le Valet du Roi. Claude Leroy aza soso entraîneur ya makasite alongwe Claude Leroy ba congolais na Léopard ba commissaire Claude le Valet du Roi. Donc ezali basango tokokai koleka ngo bongo te parce que ezali esengo munene. Sorry, problème munene ali kaka ebenge abongisa millier na ye parce que millier ezalaki bien te. Tozoke de tanga liloba na Nzambe tozali bongo na Romains 8:13 ezoloba si vous vivez selon la chair vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Éternel lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Job azoloba, cher et vous allez consumer, mikuwa et vous allez sous la valeur parce que tout est vanité de vanité. Alors la chair qui nous séduise et qu'on l'utilisait pour séduire est désormais réduite à la poussière. Naina absolument moko rose à la plus belle, rose à basala au taille kitoko. Okoza la basala yo mulai kitoko mokili mobimba sozo lela sozo le kabatu lokola mansanga ba kamyo sa accident batu bazo bukana mais ba kenzoto na yo eza mikuwa et na kati ya mutu c'est l'esprit. Paul azoyeb sa ba Romain lo biso ba pesi biso molimo na kati ya mutu eza molimo ba pesi biso ezali ya boumbu te ya kindumba te mais molimo oyo akotatola Nzambe. Alors ceux qui au vivre na kati ya molimo na kati ya nzoto selon ba posa nzoto okokufa okenali feu. Lelo oyo na ina expliquer ba te belé
nalobaki yango dimanche mpe bato ebele babengaki nga bateste ke naza na raison esengeli boyeba ke bato ebele bazokende église babunga nzela kala biloko ebele lelo bozobenga yango église eza église te mais eza moziki ezali agrégat social ezali place ya baventure ezali groupe ya basecte mais lokola boza na tembe ke elateli na bino kaka ezolakisa ke boza bakristu te bizaleli na bino na communauté ezolakisa ke boza bakristu te mais botie tembe ke boza église boyeba ke bokokende na lifelo parce que botie bakoto na matoi na bino. Sachez-le bien que tous ceux qui sont morts sans Christ iront en enfer. Bato nyonso bakokufa sans Yesu. Sans Yesu ezate okoma na mukongono que j'aime Jésus. Okoma awa ndenge bakomi awa Adidas yo komi j'aime Jésus non. Misala na yo. Bakoyeba koza mu Christ. Bakoyeba koza mwana na Nzambe. Bakoyeba koza pasteur na mate anote na misala. Et c'est yamba Yesu comme mobikisi pe comme Nzambe. Et soko yambi Yesu comme mobikisi pe Nzambe, esprit ya Nzambe koti na kati na yo, okoyeba pasteur nini ya kolanda, okoyeba pasteur nini église nini kolanda, okoyeba musique nini kolanda. Bota la scandale oyo eza na radio siko na ba net, na internet. Bota la ndenge kombo ya Patrice Ngoyi Musoko esambwe. Ndekwa mwasi Marie Misamu akufi. Ya bimi chef bapesi ba mbongo nyonso une année après mbongo nyonso Patrice azui ake du suko yiba mbongo ya ndeko mwasi o ya kufa pour basalele tombe Pierre Tombal et c'est connu de tout le monde mutu ande mwana lobi aza pasteur mwasi ya wera aza mama pasteur wera aza sataniste bandimi pe bakendaka na église babi mama mpata azali mama pasteur. Omoni place oyo bozana molimo te. Or Romain azoloba nini? Romain alobi bien, Romain 8 alobi boye. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Muyibi, kotosa, kotonga, lokoso, biloba loba, motema mabe, kozanga kokaba. Songi ezali ba œuvre ya kindoki ezali ba fruit de l'esprit ya kindoki. Bible lobi soki olingi ko vivre okota lola molimo ne sala car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oyo nyonso tu atondisami na molimo azali mwana na Nzambe. Mais oyo nyonso tu azotambusama na nzoto azali bongo moto na misala mabe. Wana toke na Galate 22 banda na 19 na 19 toke na Galate. Galate ezoloba nini? Galate ezo expliquer makambo très bien. Sorry. Petit déjeuner à l'élo. Tozane sengo to gagnaki. Alors tout kenena na Galate 5 ezoloba. Galates 5, 19, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres.
les uns aux autres. Et ça clair. Donc, Romain na Galate babalani. Balobi ba fui ya nzoto ya chair. Ezali kindumba, koyiba, koloka, kolangwa, kimario. Lelo basi boni bazo nyokama. Mibala mitema mabe. Maman moko atindela nga kutu message abi proverbe pardon lobela biso na makamba Mario. Mibali moko basala keloko te ba yeko fandelo na ndaku. Okomona kotelo na ndaku azobima na yo na mwana na yo. Azo ya wana mobali mobimba aye na ndaku soka yebika koboya yo ayibi biloko na yo akimi na poto. Yo memie na ndaku ayibi ba mbongo ayibi ba portable ayibi ba biloko ko yiba même na ba carte basi. Yo bengana ki mobali na yo okoko tsa Mario aye ayibi yo. Ok mobali no azaki na ndaku azako yibote. Ba mama boni lelo oyo ba koti inceste likolo ba bengana ki mibali. Alors ezali mawa mingi na ba oyo balobi ke baza ba Kristu, ba oyo balobi ke ba yebi Nzambe, ba oyo balobi ke basambelaka mais bazo tambola selon la chair. Bible lobi ete ba oyo bazo tambola selon la chair. En tout cas eza mawa mingi pona bango ekozala pasi mingi po ete bakokota bokonzi na likolo te. Namoni bato bazo tindela nga biloko epele. Merci na nyonso bozo sala penza mapambola bino. Na sepeli parce que toza bomoko na bino. Na sepeli parce que bozo sala musala munene et makamusu bokomi lelo lokola naza en pleine émission. Peut-être moyen atango ekozala te. Eza mawa mingi namoni mutatini message awa mais ekomi bien te. Eza mawa mingi. Nzambe azwa lokumu. Donc c'est ça le ministère. Monde entier oza na bango na contact, ozo pesa ba conseil, ozo bondela, ozo guider, ozo orienter, bato bazo sepela, bato bazo landa Sentinelle TV, bazo se retrouver. Ba msusu ba vanda na ndaku, église na bango za Sentinelle TV nzamba pambola bino parce que bozo ka mateya kitoko oyo ekopambola bino, oyo ekomema bino na lola. Bible ezoloba ba oyo bazotambola selon nzoto. Soko ningo kota na lola boma ba plaisir en nzoto. Tout est utile, mais tout n'est pas bien. Tout peut être bien, et c'est tout est utile. Ko langwa c'est ça utile. Ko se droguer c'est ça utile. Ko beta cop c'est ça utile. Na 21e siècle, batwa beta sous cop te cop a solo o iratate za musala. Tango yo mi koti si déjà na kati ya cop. Tango yo mi koti so ke no yiba, o beta cool o sala bo. Déjà ozo sala posa ya nzoto. Po kamu sabatu. Mbila ko tio maboko, ba wotoro mukanda ba tio na avion zongeli mbeto wa bomwana. Tolobaki ete ba mama ebele ba komi ba victime ya ba faux ba dio. Aya kotelo libala, ayibi, ateki yo biloko, simakimi. La plupart ba Mario tout bazana ba nyongwa basi na bango. Soki ya 200, 500, soki ya 500, 1000. Comment yo mobali mobimba, biso no to kola mobali nda kipaka ndako, mobali nda futaka nyonso, mobali nda pesa mwasi mbongo. Mais bino lelo basi bokoma opesa mibali mbongo. Pe mobali omo na yibio na mbongo na nyonso akimio sima komo finga yo. Donc parce que bozo vivre selon la chair. Et puis batande ngona dimanche une église alati yake osamel. Batande ba ko ya pembeni pro place proverbe ate po ba bike proverbe ba place abongo ego simbate. Batande ba sipota mate na bisote. Tikanzamba ngam n'importe qui a sipota ngate. O a sipota nga il faut za la mutu na nzambe po o faut za la oponama po kom o linganga. Nazali nzambe te. Nazali ne muungu na nzambe. Nazali mutu nazana ba erreur, mais nazana ba erreur biblique te. Nazana ba erreur te o continue ka mutu na lifelo. Par exemple, kozwa Bible, koyiba, ko escroquer, ko boma mabala, to kozwa mwasa batu na kombo ya Bible, jamais na kosala mote. Erreur na ngai, peut-être na koza na kanda, peut-être koza réaction na nga, peut-être za ba vérité na lobela bino boy. Mais que erreur na escroquer, na sala mutu mabe na kombo na nzambe na kosala mote. Or lelo bazo sala ngo. La plupart des églises bozo kende bato la ba bunga nzela, pe bazo mema bino bo bunga nzela, pe bo bunga nzela bo kena lifelo, po eza faute na bino. So za na molimo nzambe oyeba déjà
oyaza pasteur amabe oyaza pasteur malamu na kumisi nzambe bato bele nzambe azotalisa bango à travers bandoto à travers ba révélation bazo comprendre qui est proverbe bazo s'attacher nanga ba adoptanga lokola pasteur na bango balanda nga chaque jour ba contribuer na makamyo surtout na sali ba carte il y a mouvement ya libération pour le Congo nazo mona nde bato bazo senga bato bazo benga alors yango na webo za la kimia na sali commande ba carte soki bimi mutu na mutu otinda deux photos passeport na ye na contribution à carte parce que carte photo sombango pe fuye ya na banque et ya na poste na yo adresse na yo to postelo eza carte na photo no déjà et pa na yo alors eza moyena mbongo moko o babenga évangélique c'est-à-dire mbongo ebele te eza kaka droit à carte na droit à poste po ekomela yo parce que ba parti politique nyonso surtout ba contribuer aka po ekende liboso mais biso eza parti politique te mais eza mouvement à révolution parce que église eza mouvement à révolution église eza sika bato baye kozelaka lola te mais église eza sika bato baye po ba zwa révolution ba combattant liboso na monde eza une église ba obenga ba zélote et Jésus faisait partie des zélotes ya mona ki Pierre azaki toujours na mbeli na ye parce que Pierre azaki zélote azaki combattant tango Yesu d'autres gens ba soki okufi oyebi Yesu te il fait les choses oyamba c'est quoi ça différent entre kokendo ressemble na koyeba Yesu bato ebele ba pasteur ba archibishop to zo ni moloko ya Chatumba ou bien Élysée so taliban o bien omona ke bana ba démon fu ba na délivrance mais ba bibenga ba pasteur bato balanda bango ça dit au gros ça la pasteur na Bible na nyonso mais cela ne veut pas dire qu'okuta na nzambe au gros ça la chrétien au kenda chaque dimanche l'église au yemba ko la na l'église au sala ka ba veiller mbongo no nyonso to gagner ko pesa na l'église cela ne fait pas de toi chrétien pour comme un chrétien il faut yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur alors so eza na mutu awa nana yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur te ngongango landanga na prière avant de continuer le bankolo Yesu na yebi ke na tambusi vi na nganga moko mais lelo à travers mosali no le messager proverbe 30:30 na yebo yeba ke soki na yambi lokola nzambe pe mobikisite na ke na lifelo yango lelo na fongoli motema nanga yokota lokola nzambe pe mobikisi o guider vi nanga po mukolo na suka tokuta na lona to bondeli bongo na komo na Yesu. Amen. Félicitations frères et sœurs na prière à moke wana okomi déjà mwana na nzambe lelo soko okufi ba moke na lona donc totika misala na nzoto totika kolula lula totika ko se comporter lokola ba pagano to se comporter lokola bana na nzambe parce que Bible lobi misala ya molimo ezali bolingo bolingo esipsonaka te bolingo eyibaka te bolingo elokaka te bolingo ekosela makambo te mais le contraire à bolingo oza kufa eza muyibi eza kotonga ezali kwiti ezali kimario kimuyibi makambo ebelebele basi opeyo ozwa ndako ole mobala ya obala yo ko bala mobala otie na ndako oza na lisumu mwasi onyo surtout azwa ndako atia na kombo na ye na leta bokendaki bokabwana mobala avandaka susu ate bokabwana na leta Bible ezoloba oyo bokangi na se likolo pe kangi na se ezali malamu ko vivre na couple mobali apesi misolo na ndako na bino na ba famille na bino abali yo leta yebi bozo vande sika moko bokopa mwa mais soki lelo bozo yiba leta bokosi ke bokabwana bobimisi ba ndako mibale ndako musu bo tielo kate ndako musu bo vande bosali malamu bozo gagner mbongo mais boza na problème na nzambe po ezali sumu boye bango ke nzambe alingaka jamais muta masumu nzambe alingaka jamais muta tika na masumu yango nzambe azotinda biso to ya kote ya bino likambo oyo wapi banzoto oyo ezali ko séduire wapi banzoto oyo ezalaki ko denda nzoto ezali poussière to uta na mabele to zonga na mabele ezana tina te o denda denda ezana tina te o tepa tepa luka ko kangama na Yesu po Yesu azali nzambe na yo kolala kola mkeza bitili te Yesu azankolo merci.